100% love, 100% love avec votre humble serviteur Jules Love. Aïe aïe aïe. 100% love avec Jules Love. Donc toujours le boulot pour toujours baisser ma camoulo na love. Donc le système est changé nulle part ailleurs, toujours sur www.Resultat TV. Resultat TV chaîne ya World. Quand on est pesaka makamu ndeto komisko pompe 100% love na kati ya Resultat TV. En tout cas nazo senga na bino umeka ko ete biso bo pesa biso chance ya bozala vraiment dire na ba commentaire na bino parce que eza émission ya sika 100% love au côté sangoka na ba système pour ndeto zokende na vitesse de G na kati ya Resultat TV. Avant que je commence 100% love et je profite de dire un grand merci à notre boss Papa Bruno Nzambé, un grand merci à vous, un grand merci encore à notre maman, la patronne, maman Christa Pelé, un grand merci à vous, un grand merci à notre réalisateur, mon vieux Doudou Eyou, un grand merci à vous, pourquoi pas à notre caméraman Christian Malo. Oui, fidèle internaute, je ne suis pas seul et je suis avec invité dans ma vélo, donc si je vois bien, je suis avec Dorcas Bansu et dans ma gauche, je suis avec Ovette Doulengi, Bob Doulengi. Oui, fidèle internaute, je sais que vous avez déjà vos CP là, vous avez déjà branché parce que 100% l'offre, toujours l'obélané ma campagne. Toujours personne et lui, ça n'a quatre et à l'offre. Oui, tout le monde a besoin d'émission sans plus tarder. Donc, l'émission a besoin de l'obélané, de l'obélané, toujours l'obélané. Pourquoi tu connais pas bon? Parce que la déception est comme elle est. Donc, on sentit que trop de blâme, trop de déception dans le cadre de mon et pour aller à l'essence trop de déception. Au moment où on a géré, on a fait déception et qui est béni. Il y a un partager les solos ensemble. Le système il y a katimine, le système il y a nuance, donc il y a la vérité et bon maman qui n'a qu'à faire. Et le oyo, nous avons le solo pour la bêta. En tout cas, nous avons 5 ans à bandeko. Tout pour Hollanda, émission à 100% love. Vous allez comme la sur commentaire, vous pouvez la sur commentaire. Là, c'est vraiment que ça va pour moi. L'émission est au monde qui est choqué, au monde qui est aussi retrouvé dans cette émission. Pour ma commentaire, numéro de WhatsApp, vous allez plus de 143 81 41 78 007. Plus de 143 81 41 78 007. Donc, voilà, les numéros de WhatsApp, vous pouvez facilement rejoindre à sa numéro. Le numéro qui va afficher dessus à la téléphone, dessus écran dessus. Oui, c'est l'économie sur moi si à Zakina Moubachi. Abandonné dans mon bal na passe. À suivre matin, vous allez dans mon bal papa, vous allez dans quel awa, à quel Moubachi. Et à quel Moubachi, bah comme dans le Moubachi. Wana no moi si mon à comme dans le Moubachi. Et magasin la famille Mbongo. Biso mibali tozali na solo avandi abengisi mobali na esto bite na benga jona nga ay rejoindre nga ana Lubumbashi tozala na a donc abengisi noko donc noko veut dire que mobali vous comprendre nga vraiment na terme na biso ba kinois donc kala ndenge pas d'accord à mon pas ou dans le barrage de dur vous comprendre nga veut dire que na kaka na biso abengisi noko abengisi mobali na ye mobala ye abandi kotangisa ye université na Lubumbashi titi mobala susi université abundi makasi pona mobali na ye bandeko azweli mobali na ye musala azweli mobali na ye musala mobali azwi musala wana bayeba mitende ko na biso ya mobali na kini mobali abina ko kende bongo te il faut na bala mwasi na nga ake na famille asengi facture asali dot prédot asali makambo tout abali mwasi na ye
alatani alliance ndeko bobe ndeko Dorcas Panzu makambo ya minene. En tout cas, un grand merci d'abord à Patrick Epete Bilamba et un grand merci à Patrick Sac moi à Paris, un grand merci à Mère Frida Kirika, un grand merci aussi à la femme Selon Kera, donc c'est tout beau ça et ça la rambe, la PC va monter na ebikazo landamba. Bandeko, elle a sali makamutu, azupe moi si na religieuse balatani alliance ndenge za maraka. Aye, baeki, ndako nene, ndiko vie changea, akomi penda cadre ko, cadre penza pour cadre na boulot, donc dit tout bien. Aye kozwa chauffeur na ye, apesi tema ka somela moi si mutuka, bite moi si na ngai, il faut azala na mutuka na ye moko. Il faut azala na mutuka na ye moko. Il faut azala na chauffeur na ye moko. Aye kozwa chauffeur akomi kotambola na mwasi, mobali mpe akendaka na ye mosala bandeko eyinda bandeko toye komona mwasi nde mobali azalaki oke mosala azongaka pokwa, mobali mpe azongaka pokwa, mwasi bacourse na ye akendaka na chauffeur ndenge ezalaka kaka. Bandeko sangwa mawa sangwa pasi oyo ekomelaki na kati ya libota wana ekosalaki mwasi wana akomi kobima na chauffeur na ye. Nakomi kobima na chauffeur na ye, mobali mpe ayebaka te, baye kobota mwana liboso, mwana mibale, mwana misato. Lolango na chauffeur eye fu eye ndongo. Akomi kokotisa chauffeur tina mbetu na ye ya libala na mwasi na ye na mobali na ye plutôt ekoma ya ye na chauffeur. Bana so bakeka classe ya tikali lolango ye na chauffeur na ye na mbetu, lolango ye na chauffeur na ye na mbetu, lolango ye na chauffeur na ye. Donc amour fou ndenge ezalaka ke na butu mobali oya mobali asimbi te kosemanga te naza ekolemba azolinga su kosentir mobali na ye mobali atu ya mitali ya bino nde tozalaki na mwasi na nga eza lisusu bomoti, donc eza lisusu bomoti liconjugal donc toyebi te ndeko mwasi donc mobali akomi lokola ennemi na ye bakosala 1 mois 2 mois 3 mois atushaka mobali atushe ete po ayebi ndeke chauffeur na ye moto akoma koservir ye na chauffeur na ye moto akoma kosala makambo nyonso na ye. Jour mosusu kaka ndenge ezalaka na cadre ya 100% love nzambe. En tout cas bandeko bosite te ya kokomela biso na WhatsApp na ngai commentaire na bino naza nango vraiment posa bosalelanga bacommentaire ebele parce que ndeko mwasi aye kopartage lisolo na ngai abi du love yo oza mopanzi sango. Bandeko nango baza libanda bapesanga conseil nayebi te ekosuka ndenge nini eza kuti mobali nakosani mobali nde moto yakotrouve ngai donc parce que eza pire ve na nga, donc mobali moto yakotrouve ngai du love oza mopanzi sango trouvele ngai solution, trouvele ngai solution. Bandeko nde balobaka kendo na 9e ya yo 100e ya mokolo ndako 12h 11h mwasi lolango na mobali na mbetu na chambre ayebi ke mobali ayaka nde 18h 19h bandeko yibaka na yo bongoloba kokanga yo okamwa mobali abosanaki mwa mikanda moko boye saint esprit ka ndenge esalaka abi te nazonga na ndako na nga nakende kotala nazwa mikanda wana zongi atiki kutu jip na ye taka nzambe nde asalaka bango atiki jip na ye azongi mbangu na ndako eka komi
toke sentinelle afungoeli lui porte akoti ere akoti aleki mbala moko ntina ndako mwasi mpe azalaki nde subulu ayebi ke ere oyo moto ayaka azalaka te kokota koti ayemba moko atindiki chambre akota boye makamu Nzambe akota boye akuta mwasi na ye na mobali likolo ya mbeto mwasi na ye na chauffeur na ye likolo ya mbeto en plus chauffeur wana aza pire petit ya mobali ndenge ezalaka te vie nana bulo te vie eteli mpe kaka bapeti nanga tosufri ensemble nameka kosunga ye natia ye wana akumbaka mwasi na nga makanisi ya mabe mpe mpo na mwasi eza te ayebi ke mwasi oyo ayede ngai mwasi oyo apesi nga valeur alongoli nga na kine abengisi nga na lubumbashi atangisi nga na mbongo na ye vraiment abundi mpe lisusu atie nga na mosala nazwi mosala mpo na grâce na ye mwasi na ngai nakonéglige te mwasi na ngai fo nabala ye nanore ye mwasi na ngai fo nakomisa ye place moko boye lelo mwasi akomi kobima na pire peti na ye oyo ya chauffeur aye kokutala ngo na chambre na ye likolo ya mbeto na ye bandeko toza toujours na bino tomeka mpe koyokana na vie ya bandeko na biso baza na ngai nde nalobaki naza koto na droite na ngai naza na mama Dorcas Pansu na gauche na ngai naza na Bob Bulengi tozopesa micro epai ya Bob Bulengi epai ya Dorcas Pansu tomeka koyoka envie ya Dorcas apres tozonga na Bob. Bonjour Dorcas. nayebi te na likambo oyo ekomeli ndeko mwasi selon yo okoki koloba nini? Franchement naza efite vraiment na problème oyo ezalaka facile te moko aza reconnaissant ya d'autres gars d'autres tonto baza baingrat mais aza reconnaissant aza reconnaissant il y a d'autres gars tonto ebele bachane ebele baza baingrat tonto du love mais aza reconnaissant parce que moi ça azalaki mpe reconnaissant envers ye mais sikoyo na problème oyo déjà moye afanka deni franchement ah non quand à mwanga vraiment esalinga mpasi na mitie te ke naza mwasi na mitie mobali aza na mbara na minute oyo ana mbara parce que soki alobi ke naboyi yo mwasi otanga babien naboyi ngai parce que nafasonaki yo nasalaki yo mpo ozala ça pour rendre compte ke ami rendre justice ke ye moko aza porte malheur à vie na ye aza mwasi ya bonheur te donc quant à moi tonto pas solution s'il te plaît. Quelle solution pour solution nino ya koluka parce que ye aza na posa ti alukaki ngai jilongo est-ce na bi tu love j'ai likambo oyo na bandeko nyonso ya internaute donc ba fidèle internaute na bandeko balanda partout monde entier pour biso toza sans limite ba trouver lenga solution ba benga yo ba komela yo ba salela bino ba commentaire parce que naza vraiment na besoin ba commentaire pour na likambo on a dit que pour trouver solution yango moni que na ninga na trouver bino bandeko basi pour pesa na solution oh parce que na minute émission et que comme la grand frère ayoka atala ayeba soka ko sala ni mama bana ni sala moi ce quoi façonner ninga ndeko bete le tolo ninga pena bete la yanga tolo donc aïe ah donc le petit lota au raisonner to yena ko to pa Bob Tulengi pousser ya tala Bob Tulengi te éviter na problème pour le temeli de biso mali nande ko moi si yo ko. Quant à moi, na kokopesa mobali conseil moko na vie moi si tango ye il faut oluka o comprendre azana to azo aider na vie na bolingo ya solo to na bolingo ya bongo
nakoki kokondane mwasi te nakoki kokondane mpe grand frère te ndenge aza wana est ce qu'afandisaki mwasi aposer baquestion pourquoi osali boye alobi na ye te bon bob so tomeki kolanda be grand frère ayebisanga bi du love mponga mpe natunaki abi du love yabenganga ko mystère lovalova navandisi madame nayebisinga lobi mama yebisanga problème yango eza nini grand frère alobi madame alobi abi nazo comprendre te nayebi te nakoma te na niveau oyo mpo na nini c'est que grand frère obanda asokolisa mwasi wana te mpo lelo ngai neti nga bono elengi par exemple so naza marie ekokoza mpe na botana motu mais aza bolingo na ngai te ocomprendre ça ekokozaki aza nde bolingo na ngai te ya vie so ezaki bolingo na ngai ya vie nakoki kozala na temps te na décevoir ye c'est que chauffeur wana nda asantaki na ye nde bolingo ezali mosusu grand frère obanda osepelisa ye te yango wana esengi ke azala na ye na chauffeur na ye ocomprendre po jamais ka tokoko kondane ka mbala moko aboni sikoyo nayebi te bob tulengi bandeko nyonso baolanda yo merci na réponse na yo tomeka mpe soki ozonga lisusu na ngambo ya dorcas parce que ye via lobi boye amwasi na nga ntoka bo eske ezenga na terme ye moto alobala liboso ya vie na ye eza ye donc mwasi ezaka genre baso asala na vie ebele ti ase retrouve kaka na vie obala liboso tellement alingaka mobali na ye mingi abi te naobengisa ye ifo ya kaka lubumbashi ndenge ayaki na ndenge abalaki mwasi na ye donc ayebeli mwasi nde na mabe moko te ezalaka mosuku olingama mwasi oyo bokuti na made personne botuti atutisi ye nanu na mobali te aza mwasi basali na ye 8 ans ya kifiançaille alinga ye mwana moke tinde bakoli ebika bino basi nde bodevelopa na bino koleka biso asa komi vraimen ya bon nde tolobaka akomi vraimen danger atali kaka ngai kaka motu mosusu te kaka ye nde tolobaka kaka ye kaka c'est que nous m'appelons pas au côté de la tête de ça chauffe. Tout à fait, dans ma propos, ma point faible et pas à moi aussi. Ton point faible, moi, c'est une moni bon, on peut dire, viens me t'expliquer. Non que moi, c'est ça expliquer. Donc, on peut condamner moi. Donc, on peut condamner des gens, soit moi, c'est dans ma place. Sur la place, ce que c'est là qui est. Donc, you are normal. Donc, on peut trouver normal, on a pour la rater. Moi, je vais dire que ta papa, exact. Donc, j'espère que les femmes qui ont été le solo, non, qu'elles vont pour s'occuper de vie, tout le monde est solo. Moi aussi, de l'autre femme, peut-être au bout de vie. Vie au lit, il s'en va en condamné. Donc, azaka moi sinon on va dire mais moi si les poli mon père ça m'a dit ça chauffeur. T'es chauffeur à battu non t'es Bobette chauffeur à battu t'es oui chauffeur nous sommes dans le micro et pas ya Bob et pas ya Dorcas Panzu donc mais quand on besoin parce que nous avons débat donc comme si on a compris que donc Bobette a ça pour moi si donc je parle na yé ok tu es ce qu'on a Bobette d'abord Mystère Lovalova Mystère Lovalova et ça n'a pas condamné le validé les amis passés moni biso basi lelo tokomi koenvie tellement trop tokomi baorgueille trop tozangi respect envers mibali convier c'est un peu dur parce que moi c'est déjà ça de la notion aza véhiculé aza bien aza mobali na ye mpe aza nani donc aza mobali bien aza véhiculé bamonaki yango kaka eza parce que mobali oyo osali bien aza reconnaissant mpe envers yo azongisi yo aretour apali yo honore yo asombeli yo bituka azwiki yo chauffeur saka conseil moko ke okolelene de jour okoki osala ye mabe mais osali ye mabe aza complexe de 1 le 2 aza fille moko américain franchement libala te américain libala te
moni mobali aza mabete tonton asani mobali ya mabete mobali abimaka ntongo mwasi atikalaka na ndako eza charge na ngai eza problème na ngai soki lo moko ezomarche te na mobali na ngai la nuit porte conseil la nuit porte conseil ndenge ozosala boye ndenge ozosala boye soki lo moko ezomarche te excuse bandeko na ngai tokoki kokondane fi te tokoki kokondane tonton te pardon ya na biso ya mobali oyo apesi biso karo tonton asali omoni tonton wana oyo aye na problème oyo ntango ayebi biso aloki ça veut dire ke ayoki mpasi atali babienfait ya mwasi atali mwasi pendant tozaka sorcellerie te non toza sorcellerie te parce que soki omoni eloko moko ezomarche te bavandisa ya mobali papa ozobima ozosala boye te ochange babiloko wana nyonso dialogue tout ça na place oyo ye azosilisa ete toto asali toloba na enferme toto chulon ndenge yo ozalaka na esodisa ozala mwasi oyo na kati ya ndako na ye soki ozosepelisa ete elongi etinda mwasi bobitule misukuna na kati ya bandako kosepelisa ete akobimaka ozala raison misusu oyebi lelo bajeune garçon bakoma midi ya libanda ifazalaka mwa ujana na ye nga nayoki tonton mister lovalo ayebisi biso déjà tonton lobi très bien ke akipaka mwasi na ye les problèmes ezaki donc oui yango nde ya lobi kutu bon so tolandi bien tolengi na dorcas panzo ya lobi ke ekomi na niveau moko mwasi alingaka so te mobala couche vraiment so balali ezalaka ke couche non tonton asali c'est très simple aye kocomprendre ke seke ndenge azalaka déjà na chauffeur air nyonso donc adégoûta tonton asali c'était normal c'est normal vraiment normal air mosusu mpe bomona boye chauffeur ana mpe atravaillaki yango nozomona azokimisa eleki ya grand frère tokokozwa kaka tika mbama tokondane mwasi no oyo nozoloba eza po ekomeli siko na tuni yo bobet na minute oyo mpona yo décision na yo ezaki akontinue kozala na mwasi na ye ou mwasi abima libanda ngai mpona nga areconnaître le passé bataka nde bavivre aza mwasi na ye ya mwasi atali le passé te atali te ke mobala vie oui eza makambo ekomela maladie po asali achange toyebi te estce chauffeur wana akendaki ye na normal bien totali yakokondane direct mwasi ya mabe te topesaka mingi te chez tolobela nini se akoma libanda toyebi te tokoki kaka mama te tokotela grand frère te tokoki mpe mamo te kokotela mwasi non bakote te mais nazo faire comprendre ton noko apo ya mwasi nete mama ya bandekisa eloko nyonso so abebisi soki areconnaître likambo oyo est-ce que areconnaître déjà ke areconnaître ok des choses graves oyo ezaki na bombaki on alingi na todéveloppe na débat oyo mwasi ase retrouve aza na zemi zemi wana sikoyo grand frère azoyeba te zemi eza ya ndako ya chauffeur tonton asali moni grand frère premièrement sono bana nyonso bisabisaisa bango te stade parce que confiance eza te soki azalaki mwasi ya malamu aloboya tokoma couche déjà asabotaki mpe déjà nyonso déjà ebebaki eloko ya malamu etikalaki te na couple wana parce que ntango omoni mabe moko déjà ye ezalaka nini ovandisi mobali papa tozomarche te siko mobali na yo asali yo mabe te ezaki yebi toke mosala akokokutana bafille bautia na ndenge christian bobet alobi ekokutana babiloko wana mais azozonga azosimba yo mais yo komi na degu ya mobali oyo abala yo sikoyo azala na ye par rapport kaka ke po asalelaki ye bolamu on se retrouve pas chauffeur, ça fait qu'il continue avec chauffeur. Oui, il y a moins de grand frère à l'objet. C'est que continuer notre chauffeur. Mais oui, parce que assez bataille dégoût na akoma na dégoût ya mobali oyo adibisela ngo abala yo. Okoma na bu ya chauffeur, continuer notre chauffeur. Tonton, grand frère. Comment il n'a pas fait na konsuso mbenyo kamo boye na pas fait au condamné direct pas yo te ko ni ba boya ah papa bana préférence tonton noko
mpo na ngai aza mwasi na yo oyo bani parce qu'on a zemi à chauffeur ezala nango totara bana bobeti ozoloba eza mariage eza mariage eza teke okota avant koye na mwana mwasi moto aye eza teke okota avant eyebani no eza teke okota epai ya bapara babali yo na mwana mais tolobi dossier tonton ndenge asipikaki estce eyebani na bafamille yebani na bafamille te ye moko nde moto ayebi ke mwasi aza na zemi aza sili zemi wana eza ya ye parce que ye asali déjà 2 mois noko mpona ngai comme famille eyebi te onga pena na biso so olinga mwasi oyo limbisa ye soko olimbisi wana po obala mwasi tonton yebi grand frère ozolanda biso bamesana na mabe te bamesana na mabe te lelo soki oaccepte mwana wana na kati ya ndako avandi wana yebake la fille akocontinue kobota na chauffeur il s'agit lelo olongoli chauffeur na mosala motu nyonso oyo oremplace abanda obotani aza fille ya malamu te amérite libala te po efandeke zona bana misatu wana osalisi bango te stadem toyeba estce bana no na kati baza ou pas parce que aza mwasi mabe na okata directement te okati bobeti eza pasi mobali abimisi mbongo abali yo aza reconnaissant aza na susi na yo bobeti mobali la fille aza mabe po soki alimbisi ye mosusu akoya akobota lokola famille eyebi te mokolo famille eyeba soki abandi kobomba makambo lelo abombi mwana moko lobi mibale lobi wana avenir ya tonton bato ezokende wapi non ozopousse tonton ke aboya ye est ce que oyebi degra bolingo aza nango na mwasi wana est ce que tozotala baparamètre te il faut kotala baparamètre bolingo grand frère alobi alingaka mwasi na ye makasi malgré tout mwasi atriche mais mwasi alingi enango mpe moto mosusu mpe abotaka mpe na mobali mosusu ake na ye si je comprends bien que bobe so na comprendre yo bien lelo mpe yo okoki kobala okoki osala eloko ndeko mwasi asala eza normal non ocomprendre nga bien te toyebi te eloko nini ekusaki on comprend il faut te découvrir soki eloko nini ekusaki po atricher nazoyi biso mille fois ezokende biso molai en tout cas nasengi na bino nyonso fidèle internaute bato kolandaka biso mpe na bino bato kozwa ta na bino ya kokonsome kotala émission oyo 100% love donc bokomela biso bacommentaire na bino toza nango mposa mpo tokata débat oyo soki te débat oyo toyebi te tozozela mpe baconseil ya basi baconseil ya mibali mpo tomeka topesa ndeko na biso ya mobali conseil na bino oyo bino bokokoma yango nde ye akoyoka mpo ayeba soki akozongisa mwasi na ndako ou azobimisa ye libanda donc tozozela bino kaka en tout cas merci na bino to bato tozalaki branché ya kolanda biso en direct ya Reçu TV kaka nde tobetaka www.reçu TV donc merci na bino nyonso merci mpena na Adida l'enfant noir na kati ya Gabon merci na yo merci na ma tante Anne-Marie Mboma depuis Paris et merci donc tokoki totelema na biso po topesa bambote na biso déjà ya kotelema merci vraiment na ma tante Anne-Marie Mboma depuis Canada merci déjà na famille Mboma m'oublie pas vraiment merci na bino merci na tonton Arma Kayolo en tout cas merci na bino merci na Focus Apocadero depuis Kikwitier abalobi ke nazozela ba commentaire na bino ko commenter pour na émission oyo en tout cas boza ebele ba ona bosani olimbisa ka ndenge ezalaka petit Patrice mon coiffeur balobi ke Patrice petit na ngai merci na yo na ndenge osala ngaka na bien en tout cas après si vous pouvez ça moi mbote pas des personnes to continuer cette émission merci Banadi à Reçu TV j'espère que vous l'avez dit solo nini babete biso to commenter solo au fond donc pour nga il faut moi ça zo na ndenge mabete moi si nous surtout soit ça l'erreur donc à reconnaître erreur et à s'excuser donc pour ces chances avant mananda kuna libala on a pas si le numéro de 200 plus 243 plus 243 89 15 31
875. Pourquoi rappeler moi juste Plus 243. Oui, oui. 89 15 31 875. Ok, merci. Merci vraiment. On a fait ce que maman. Vitaline Bimbunia, maman Penda Simbi Bisopa, la famille Okuba. La PC va gros bisous, la PC Oyanga, Bambote, maman aimée, la PC bébé Percy, les longues jambes. Maman n'a pas fait tout l'engi Moukoussatalo. Dans un bel pour le bâti pour nous, c'est dans ma commentaire. On est allé merci à WhatsApp. Ok, merci vraiment à mon ami Willy Sakala depuis Angola. Merci beaucoup. Merci à ma maman chérie. Maman Emengena. Merci Nayo. En tout cas, pour chuter dans le ah, on a fait merci, merci. Toujours c'est la caca va commentaire parce que débat au plus mon pays Katanaté. Pour ça pas beau bêter hein, ma fille. Pour ça pas beau bêter. Beau bêter comment? Soko Bali. Fille ça la ramoko. Fille ça la ramoko. Na pesi numéro na nga directement ya WhatsApp pour komela biso les 4 ezalaka plus 243 89 48 36 328. Rappelez-moi. Plus 243 89 48 36 328. Na pesi directement mbote na papa la ngai papa Bruno moto na Nzambe. Na pesi mbote na mama na mama Christ appelé maman chérie. Na pesi mbote na cameraman na biso kisa malu mama la mwendo. Na pesi mbote na oya ngai chance le loi ba maestro depuis Afrique du Sud. Na pesi mbote ya oya ngai métier noir. Je salue aussi mon cordon du love passant mon la pembe na mwendo. Na pesi mbote na sœur na ngai c'est au propre Sonia Kulumba Breche Kambamba famille Kambamba famille Kulumba ya yo ya ngana famille ma famille Panzu donc ya oloba ezate doser la kaka nde ba commentaire. Ok, mbotelele na mon pote balobi que confrère à moi Artie Playboy balobi que ba bonne guérison ya papa donc wana za père na biso ba bonne guérison na yo mbote na yo. Un grand merci à notre réalisateur mauvais boulot et humour pourquoi pas Christian Malomo Balé à moi. Donc grand merci à toi et grand merci à l'équipe technique qui m'a reçu TV donc les labino fort vous allez toujours branché vous allez faire dans l'émission et ça la bière quand je vous aime trop Maman Christelle